bande konanga eloko nini sali Laurent Sokoko akoma rebelle. Et eloko nini sali sous soya ko senga pardon. Parce que jusque là tu comprends te azala ka porter parole à Kofi po to mona ka marambwa mama li ana sindi le cœur na Kofi Olomide e yindaka papa na biso Laurent Sokoko atelemaka yaka akomaka lokola molobelia Kofi Olomide et to lali to lamu ki to komona makambo e ko changer e ko bongwana en tout cas to comprendre makambo onenge ko kuyende te bande kolanga alors to koyeba te azala ka porter parole to lekika ya Kofi eliko nango to mona babokechu premier baleka bazala na elongo ngana bino to mona bokechu bandako ya Laurent Sokoko mais il y avait un moment vient abiso Laurent Sokoko en tout cas ayaka ko annoncer que yena bango basalama kitate yekutu ngana bino to mona oeleka. Mais en tout cas lelo toyeka ko sala analyse toyeba juste loko nini tinda ki ya ko annoncer biso ke ya komi na ye rebelle. Voilà mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Quant à moi je vais bel et bien, j'espère que binope en tout cas boza chitok bandeko internet ezaka église ndenge kaka batu balobaka tolali tolamuki toyo komona video eko circuler ye moko en personne ezalaki Laurent Sokoko. Mais avant na wana na ebisa bino tomona ka ba polémique ba bezele kaka Ali Aston na Kofi Olomide ba divorça et que ezongi d'ailleurs kutu sindi ne madame eza Laurent Sokoko mtali kaka pa Frank Stemai. En tout cas alobaka penza ye akomaka lokola molobelia vient na biso Kofi Olomide. Kofi abando leka lobate sindi pa bando lobate ezaki Laurent Sokoko mtu abanda ekoloba. Alors na communauté to bando comprendre sous to loba au juste Laurent Sokoko azaka porter parole azaka mécène to azaka leki kaka ya yaya aya kolobela aya ko défendre yaya nae. En tout cas to ça elango ba émission mso eza ti lelo na chaîne na biso ya la grande découverte TV. Et to vandi il y avait un moment to moni ali moya kako tout apela ba bordir ya somme o esala ke ti mwana biso di distona yo kakanda aya koloba ba oyo ya loba wana ke papa na biso asala boya banda ko beta mama mambongo boyebi ndenge kindaki. Et après un moment to monaki papa na biso Laurent Sokoko alimwa ki na terrain beze lalaki alimwe oh mon kutunga na mitunaka oh Laurent Sokoko akenda wapi. En tout cas na banda ko se poser ba question oh akuyuka na rasute babebani na Kofi to ndenge nini position bando yeba na sute ou bien zongeli cop na ya pétrole parce que balobaki aza mécène azaka mécène et tout atongo banda na balwanda mambo belebele ti ekoleka mikoloka eucholeka wa bandeko na ngai s'il vous plaît likez partagez commentaire no esala biso bien eucholeka kaka to mona video comme circuler ye moko en personne aye ko annoncer biso ke ye akomi na ye rebelle bandeko na nga baninga basala ngo ya ko bomba ma to mona bato ebele o bakoma ba rebelle ba annonçango bongo te. Mais ye vraiment azwaki na epenza courage wana oh biso to ebi Laurent Sokoko aza muto yo bakopira bien na Fachi malgré Fachango to ebi ke mambo etambola bien te na mboka bato ba osepela te vi ke mboka passe ezo leka ezo continuer se ko continuer ezo bakisama ole ekata me ezo bakisama. Alors bato ebele ba ebi ke Fachi en tout cas azobeta mabe et tout bato ebele ba osepela te ye pe aza parmi bato ba osepela te mais vu qu'aza proche na ye donc bazaki bato moka bazo accepter selon ye moko ba audio eza alobi Fachi kuta bando yamba ye nyonso aza na besoin na ye. Mais tolalaka tolamuka boye ye moko asali video aye ko annoncer biso akomi rebelle eloni esali akoma rebelle
po ayoki soi-disant bapesi Abeda Chou place moko wana atonga a réhabilité yango avanda pendant soi-disant 30 ans. Tout ça ya sepeli nango te mboka ezotekama et tout. En tout cas alobi o asengela ekoloba. Mais pour que ngai nakosa te oya ebimai na monoko na ye, pour que na tatone te bandeko nanga na ochela bino ba audio boyoka oyo ndeko na biso, papa na biso, ya na biso, mécène na biso Laurent Sokoko alobaki oyo esalaki ke oyo epesaki etindaki ye akoma na ye rebelle. Bandeko bolanda tozonga juste après to ya continuer analyse ngana bino tolanda. Peuple congolais, trop c'est trop. Nauti kozwa information sikoyo bayebisingaki batekeli Abeda Chou hôtel inverse oya cité de la voie d'Isaïr. Bapesi lisusu immeuble wana ya la voie d'Isaïr a réhabilité yango avana nango pendant 30 ans, avana na hôtel inverse pendant 30 ans. Yango wana nasengi na mapinga na biso na sololi na colonel Nanga na tuni ye apesa nga baéclaircissement vrai ya makambo ya lobaka ya bakor. Bandeko nanga bolandi to bolandi te. Donc eloko auti koyoka information batekeli Abeda Chou hôtel inverse e bapesi ye susu soki esika nini wana kuta lobi yango wana ye auti kolandela. Donc eza parmi babiloko oyo ekomisaki papa na biso rebelle. Est-ce que bozoyoka na matoi na bino? Siko tobenga yango jalousie to tobenga yango nini? Parce que ti yokoma na niveau wana ou bien kandaka ya mboka ngo ou bien toloba nini bandeko na ngai. Bino mo bo juger na ba commentaire. To continuer. Yango wana tokoyi ko accepter jamais kopesa kaka ba individu moko sengi bakye na mboka moko bayokani et puis papa teka mboka na biso. Yango wana nayi ko annoncer officiellement elongo na ba ex-phase. En tout cas banda lelo boye baki tosali mouvement ya rébellion pour la libération totale ya République démocratique du Congo. Moto nyonso ayebaki ngai, moto nyonso azoluka komona ngai lisusu te bandalo na minute oyo naza kobunda bitumba ya nzinga nkuvu pour la libération totale ya République démocratique du Congo elongo na banoko na ngai ya ex-phase. Moto nyonso Voilà bandeko, je crois bino mo boyoki Laurent Sokoko oyo ya lobby selon ye ndenge bateki baparti wana elakisi ke bateki mboka na ye. Alors amonaki asinyaki bon atelema mpona mboka yango alobaki ye moko na monoko na ye ke akomi na ye rebelle. Biso tolobi yango te boyoki yango na monoko na ye moko ya Laurent Sokoko. Mutu nyonso akoluka ye ayebaki akomi rebelle. Yango esalaki ke moma wana nyonso to bando mona so ya Laurent Sokoko te. Bato ebele basepozaki ba question babanda esu komona ye te. Donc makambo babo kechu bando sala oyo ye abandaki ayaki ko démentir que ye azalaki na bango te ba makambo na bango ayebi te nanani nanana. Donc toyoko comprendre ngo lelo ke akoselaki babo kechu makambo bango nyonso bazalaki na elle moko babandaki kosala makambo moko. Mais video oyo tant totalaki yango biso nyonso toyebaki ke en tout cas vie na biso akei alongwe na eki mécène alongwe na eki porte-parole ya papa na biso Koffi Olomide. Donc ake na ye ake kosala makambo na ye. Tolali tolamuki bandeko na nga lelo tomoni video mosusu abimiseli biso video mosusu ya pardon. Aye kosenga
Fachi Beton pardon na oyo ye ayaki koannonce biso ki akomi rebelle aye koloba en tout cas balimbisa ye bandeko nakotiela bino so bino mo boyoka maloba na ye oyo aye nango na mokolo ya lelo nde tokokontinue analyse na biso. nayebi na yo monsieur le président kosenga yo bolimbisi limbisanga monsieur le président nazali mwana na yo nazali leki na yo monsieur le président otikala jamais koboya koyamba ngai mokolo moko na telefone monsieur le président ezala na 3h du matin obandaki koyamba ngai 14h 12h monsieur le président obandaki koyamba ngai na telefone monsieur le président na nzela ya ambassadeur Kofi Olomide na nzela na ye moi étant qu'entrepreneur étant que médecin moi je suis apolitique monsieur le président na ye pa na yo na fukami epa na yo limbisa ngai nasengi bolimbisi monsieur le président bandeko na bino mo boyoki makambo Facha Laurent Sokoko alobi asengi bolimbisi azali mwana na ye. Est-ce que Laurent Sokoko aza age moko akozala mwana ya Fachi kwesol wana ezaka question to poser bandeko na ngai mais Laurent Sokoko asengi ba pardon alobi aza apolitique tout kwa liboso ya kokosa biso aza apolitique babokechu bango nde bayaka etu bomoni nde ndenge ezala tout se paye ici ba lelo ye moko aye komifunda ye moko susu aye kosenga pardon mais est-ce que Facha kolimbisa ye parce que makambo ya politique ezalaka tellement na basurprise ebele omona moto asala o mabe bobolela ye mino ostuka lobilobi tokomona boye Laurent Sokoko na biso akei soki na mboka nini soki na elle nini en tout cas alobi grâce ya ambassadeur Kofi Olomide moto asali aya kosenga pardon c'est que Kofi apesi ba conseil concernant mambo asali malamu te akoma rebelle yango esali ke aya kosenga bolimbisi en tout cas mboka na biso eza pasi omona ke jalousie ezokota na mitema bato bakoma mitema mabe oyoki likambo ya moninga kaka boye yo moko poni nzela na yo koma no rebelle oza mécène mpona nini kose concentre na mosala na osalaka te bino nyonso bomolingaka politique lobilobi ntango baopesa bino babokoki bokonzi yango bokomosala mpe kaka ndenge moko na baoyo baza sur place wana bazosala en tout cas eza pasi mpe mawa tala lelo Laurent Sokoko akomo ya kosenga pardon lokola mwana moko ya mokie na babétise oye moko aye kobimisa na tele en tout cas eza pasi awa osali boye toza na posa ki porte parole te mpo omona siko azongeli ki porte parole papa na biso Kofi Olomide en tout cas tolingi ki porte parole te bandeko na ngai abonnez-vous, likez, partagez nde yango wana